boye malamu na mayangani na politique. Nazali molebeli na bino Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Mayangani na politique ezali lingomba. Ezali bisika biena koya pona kosangisa ba Congolais nyonso. Ezala bao ya pouvoir, ezala bao ya opposition. Ezala ba ebaza intéressé na politique, ezala ba ebaza na intéressé na politique te. Bino nyonso tout boya. Boya tata ya mayangani na ye. Na ye mpo ete toteya na bolingo. Na ye mpo ete toteya na bomoko. Mpamba te konyi moko tokisaka nzungu te. Esengeli tozala bakonyi ebele mpo ete nzungu etoka bile yebela bana ya Congo balia. Na tondi bino longonya bisika nyonso bozali mpe na banzi ete bozwi message. Merci beaucoup Patrick Chimanga. Batata bamama bandeko wa bolingo. Mbote na bino jambo eno beto wabu mbote na ben. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Pe boye malamu na mayangani na politique. Toleki mbala moko na mayeto kolobela na kati na mayangani na biso lelo. Tozo kende na kolobela tribalisme. Tribalisme ezali mbuma mabe. E pona nini tribalisme komi makasi na kati na biso ba Congolais? Pona nini tribalisme komi makasi na kati ya République démocratique du Congo? Pona nini ba politiciens congolais ba komo salela tribalisme na ndenge ya diviser pour mieux régner, na ko salela tribalisme lokola carte na bango ya division pona ba intérêt privé na bango. Boye malamu pembote na bino lisusu. Mpamba te tribalisme ezali eloko mabe. Tribalisme ezali mbuma ya kopula. Ezali mbuma oyo epolisaka bambuma mususu soki bolongoli yango te. Tribalisme ezali poison ya patriotisme. Tribalisme ezali bondoki. Tribalisme ebomaka bolingo ya moninga na yo mususu Congolais. Kasi pona nini biso ba Congolais tokomi ba tribaliste makasi? Mpamba te tribalisme ezali demo ya kala. Kasi mikolo yo ekomi makasi e sengeli tolobela yango. Soki tribalisme ezali makasi na kati ya République démocratique du Congo, ezali premièrement faute ya l'État congolais. Mpamba te na bamboka nyonso oyo emitosaka. Ezala bamboka mikili ya poto, ezala bamboka mikili ya Afrique, okokuta ete eloko ya liboso basala lokola fondation ya développement na bango to développement ya mboka na bango ezali ya liboso ko boma tribalisme. Mpe batia mibeko en place oyo ekukamba mboka na bato nyonso tu bazali na kati ya mboka. Bato saka mibeko te po bazangaka te bisika nyonso, bisika na bango ezali na prison. Et c'est pourquoi basala même prison partout pour ete ba citoyen ya mabe bazali ya malamu pe bazali. Mpe na bamboko emitosaka batata bamama bandeko wa bolingo. L'État zali wana mpona ko renforcer mibeko na balwa ya mboka. Kotinda na ba citoyen nyonso tu batosa mibeko ya mboka. Kasi na kati ya République démocratique du Congo, l'État congolais azali absent. Justice congolaise ezali absente. Ezali mawa mpasi tango nazali koloba yango. Biso ba Congolais tozali liboke moko. République démocratique du Congo ezali ensemble ya Bangala, Baluba, Bakongo, Baswahili. Tozali peuple moko. Tozali une nation, un peuple. Ba politiciens congolais, ba pasteurs congolais, ba journalistes congolais, même ba congolais simple, mingi kat na biso to komi ba tribaliste, to komi na ba sentiment tribal. Et ezali mabe. Ezali mabe makasi. Mpamba te Congo sans Bangala. Wana ezesusu Congo te. Il faut bolukela ngo kombo mususu. Bobenga ngo Djibouti peut-être. Congo sans Baluba. Ezali lisusu Congo te. Wana il faut bolukela ngo kombo mususu. Malawi. Congo sans Bangala. Samba Congo. Ezali lisusu Congo te. Wana il faut bolukela ngo kombo mususu peut-être Mozambique. Congo samba Swahili ezali susu Congo te wane fobolu kelango kombo mususu je ne sais pas Rwanda to Burundi to na ebite quoi mais
Po Congo ezala Congo, po Congo ebengama République démocratique du Congo, esengeli to ezali ensemble ya biso nyonso tu, Bangala, Baluba, Bakongo, Baswahili, tozali peuple moko. Totika komitika manipuler epa ya ba politicien tribaliste po bazali ebele ya malamu pe ya muke bazali. Totika na komitika manipuler epa ya ba journaliste tribaliste mpo ya ba tribaliste bazali ebele ya malamu pe bazali me bazamuki. Totika na komitika manipuler epa ya moto nyonso tu azali tribaliste, azala pasteur, azala païen, azala chrétien. Soki azali kaka tribaliste esengeli to vanda musika na bato bongo, batata ba mama bandeko wa bolingo. Mpamba te tribalisme etindaka moto nto ekolo ekanisake yango ezali likolo ya bikolo mususu ezali na kati ya mboka na biso. Or devant mibeko ya République démocratique du Congo, devant constitution ya République démocratique du Congo, tozali biso nyonso ndenge moko. Congolais ya muke azali te, Congolais ya munene pe azali te, tozali ndenge moko. Esengeli to lingana, esengeli to lingana nazali kobondela bino. Bino pe bandeko na ngai ba journaliste biso oyo tozo disposer ba plateforme na biso, ba bitando ike na biso, mpona promotion ya violence, pona promotion ya haine tribal, pona promotion ya biloko nyonso tu ezozongisa mboka sima, esengeli na biso totika ezaleli wana. Biso ba journaliste tozali bilembo ya nzela, tozali bilembo ya nzela o ba chauffeur ba se referaka nango mpona koyeba soki bazali na direction ya malamu to bazali na direction ya mabe. Tozali na rôle moko éminent ya kojouer na kati ya développement ya mboka pe démocratie ya mboka. Kasi ebandi boni boni yo soi-disant journaliste ovanda na etando ike na yo obenga ba Congolais mususu ba mpangistanais. Ebandi boni boni yo soi-disant journaliste ovanda na plateforme na yo to na etando ike na yo obenga ba Congolais mususu ba taliban. Ezali sentiment tribal, ezali promotion ya division ba Congolais. Botika bizaleli wana po tosi toyebi bino. Nakotanga bakombo te, natangaka bakombo te, kasi nazali koteya. Mosala na ngai ezali komona mpe koloba, nazali kobelela lokola Jean-Baptiste. Esengeli biso tu tozala bomoko, esengeli tozala liboke. Congo oyo ya Lumumba ezali Congo ya biso nyonso, Bangala, Baluba, Bakongo, Baswahili. Esengeli pe na l'État a joué rôle munene na kotelemela mpe na kosilisa tribalisme. Na uti koyebisa bino awa batata ba mama bandeko wa bolingo ete na bamboka oyo mitosaka bato batosaka mibeko te bisika na bango ezali na prison. L'État esengeli na epe banda kosala musala na ye mpamba te l'État azali absent na kati ya République démocratique du Congo. Yango bozali komona bato nyonso bakomi komipesa lix ya kozwa ba kamera na bango koleka liboso bitando ike pe ko banda ko prêcher ba division, tribalisme, séparation, koloba ba propos moko caractère séparatiste. Ezali mabe, ezali mabe makasi botika biloko wana. Congo ezali na posa ya biso nyonso ensemble. Na mabe na biso, na malamu na biso, yango nde sali bote na biso. Na kati ya République démocratique du Congo, culture ya bikolo nyonso tu eza na kati yango nde sali bote na biso. Okokuta bikolo mususu bazali kolia ngando, ezali bukoko na bango, balingaka ngo kaka bongo. Okokuta bikolo mususu bazali kolia mbwa, ezali bukoko na bango, balingaka yango kaka bongo. Okokuta bikolo mususu bazali kolia mbembe, ezali bukoko na bango, balingaka yango kaka bongo. Okokuta ekolo mususu bazali kolia makaku, batata ba mama bandeko bolingo liste ezali mulai. Ezali culture na biso, tolingaka yango kaka bongo, kasi bandi boni boni. Yo un simple Congolais,
mwana ya papa na bino na mama na bino lokola biso nyonso tu bakongole bana batata na biso na bamama na biso obanda koyebisa bakongole mususu nini esengeli bango balia. Eske bazali kolela mona munoko na yo ezali mabe. Totika tribalisme ezali kobebisa biso ezali mabe makasi. Mutu aleki moninga azati ekolo pe ezali na posa kolongwa ekolo o bango bazali ekoma ekolo mususu ezali te kasi ensemble na biso yango nde sali beauté ya bakongole. Na banzi ete tribalisme ezali topic munene ezali na ba branche munene na koki kolobela nyonso te na kati ya émission moko mais toko yamba la sima pona ko continuer na lisolo ya tribalisme kasi eloko na kosenga na bino bandeko na ngai bakongole batata bamama bandeko wa bolingo tolingana tozala bomoko. Division tambwisaka mboka te, tribalisme sangisaka mboka te ekabolaka mboka. Kasi soki tozali kosalela amour patriotisme mboka na biso kokinde liboso. Toyekola kotosana entre biso na biso bakongole batata bamama bandeko wa bolingo. Nalingi kolakisa bino différence entre mboka na zamba to pays na zamba. Zamba ezali bisika banyama bavandaka. Na kati ya zamba mibeko ezalaka te. Na kati ya zamba constitution ezalaka te. Ba makaku, ba mboloko, ba lion, ba zèbre, moto na ndenge na ye. Mais mboka to pays ezali bisika biye ordre na loi existaka. Pe bato bavandaka na kati ya mboka baza censé ya ko respecter mibeko mpeko to sa droit ya baninga na bango ba citoyen mususu. Kasi na kati ya République démocratique du Congo nazali kolobango na mai na misu l'état azali absent. L'état azo existé te na kati ya Congo to na ba parti nyonso ya République démocratique du Congo. Yango bozali komona bato de pays elongwe kozala mboka ekomi zamba. Et soki pays puisque mibeko na ordre ezali te ekomi zamba na biso bato to vivaka na kati ya mboka il faut to obongwa na tokomi pe banyama. Yango moni Congolais azali lisusu na soni te. Congolais akomi kosala biloko ne fallait pas asala. Koyina moninga na ye Congolais, kofinga moninga na ye Congolais, kolakisa ete ye azali monene to malamu kolika moninga na ye Congolais, ezali mabe. Ezala partout sur couche nyonso tu ya ba Congolais, okokuta tribalisme ezali koexister. Na ba o bazobima en public, bazali bato l'état il fallait punir. Pona kopesa exemple na ba oyo balobelaka ngo na ba chambre na bango. Uzotala ngai yo pe oyebi makambo leba olobaka na chambre na yo oyo olobaka oyebi ezali mabe atako nazomona yo te me yo moko oyebi yango tika yango il faut tolingana. Natondi bino longonya mpona lelo batata bamama bandeko wa bolingo zali wa bino Patrick Chimanga tata Mayangani pe tokutani na mayangani na politique ya sima bomesana na mayangani na politique. Natondi bino longonya. Merci beaucoup. Goodbye.